Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata mutu tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekae. Merci Balandinho so obo mesala kolanda biso mais nazo comprendre te lumière nanga est comme faible. L'air mozo zonga normal, l'air mozo comme faible nazo comprendre te pourquoi. Ezo kita nazo comprendre te pourquoi ezo kita ndenge wana. Merci maman Eugénie Ika, merci Manzambi Matumona, merci vraiment Bibiana Sela, la moni posa na ligne et zongisko yango moko, merci vraiment lelo to solo la mamuke masolo ya mboka to solo la mamuke masolo ya mboka tonto ye bana mamuke yango to yambi mon général za combattant monene. Oui, abandi ja kolakisa moi ba image na yebo comprendre que ça combattant monene o abundeli mboka tina lelo ndeko na biso Fachi Chilombo a commis président de la République. Alors Kayaman vraiment vous partager vidéo pour solama mukimboka ndeza kaka. Alors pour la banda masolo na biso mon général. Ouais. Mon général nazo ka ba ekomo zo sonner pa na yo wana. Na lingi okata na moi vidéo wana poto solama muki. Nakati. Ah, merci. Bonjour, mon général. Bonjour. Ouais. Bandeko Baolanda yo, mingi bio mingi pe bio te. Na lingi o se présenter moi mukepo to banda masolo na biso. Merci. Edino image Panza Sango ya Congo, ndenge opesi ngai espace nazo ko se présenter kombo na ngai ezali mon général de Gaulle, Jules. Nazali activiste, nazali combattant, nazali guerrier, nazali sous Tshisekedi. Lelo yo na komi vigilant révolutionnaire. Komi vigilant révolutionnaire. Ouais, nazo vigiler mboka parce que ba politicien makambazo mema biso de kende, il faut na vigiler pour na mboka. Donc soko za vigilante okozanga mboka tala lelo yo mboka ndenge zo kende po ba vigila bazate so ba vigila bazalaki mais mboka ngo kende boyete mboka komo kende posa ko kende. Donc il faut la vigilant otala ba politicien makamba zo sala so ba sa mabe obimina osala o révolter ba droit na yo parce que mboka neza ya biso nyo surtout eza ya mutu moko te. Merci mon général, mboka neza ya biso nyo surtout eza ya mutu moko te obundi pe mingi pona mboka wana lelo yo na éviter du foot na yoza nini. Bon, tant on a banaki obunda nazaki osala combat na ngai nazaki activiste nazaki kolanda idéologie ya papa o babengi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ye azalaki na idée moko azaki kobunda ke mboka na biso azaki kosenga changement ekota po ndenge azalaki na Mobutu bango génération wana na bakolo bakei bato batikaki espace elingo za la bango na makasavubu yango moni kasavubu la kendaki to tikalaki kana ye ne muto na olinga po mboke ke na démocratie po azalaki na Mobutu ye pe muto saki domaine de l'Antsele
ye moto asaki mpe parti politique oyo ya parti état ntango amoni ke parti état ezosimba te président Mobutu amoni ke azolinga kotika pouvoir te aza dictateur monene yango atikaki kosala na ye akomaki koluka azuka intérêt ya peuple yango omoni akendaki kosala na baparlementaire oyo bazalaki ya impere basali oyo babengi parti oyo babengi UDPS Union Progrès Union des démocrates progrès social yango omoni basalaki yango mais bandeko na nyonso tu bazalaki corrompi ye abandaki koboya corrompi wana ndingai toujours changement ezala na kati ya mboka yango namoni comme idée wana papa wana nalandaki sikoyo idéologie na ye yango nalataki yango eza lokola elamba nalataki yango nabi papa wana aza kobunda mpona intérêt ya peuple azobunda mpona mboka ezwa changement yango moni nalandaki ye ntina ndenge mpe ya kokufa tozalaki sûr ke mboka ozala na changement mais changement yango tomoni mpo ye moko ntango azalaki vivant alobaki tokomi déjà na porte tozala na victoire ntango azolobaka UDPS vaincra lelo oyo UDPS ekomi vaincri mais vaincu yango sikoyo tozomona ezosala lokola neti te donc nayebi te soki individu azolukaka toujours présidence ou bien alukaka asala kombo bon je sais pas donc yango nazosebeta ntangwa na bandeko na biso ya bapopulation mboka batongaka mboka na bainstitution fort batongaka mboka na baplateforme te o FCC o FCC o cash wana esalamaka ezalaki entre Félix bango na tokoma wana mon général tokoma wana nga tokomi wana te tokoma wana alors na kumba nyonso oyo bundi ti lelo osino lifuti moko te lelo se retrouver na poto baninga na yo baza na mboka Kinshasa bazolia mwa muke mwa lomeya me yo bandi kaka boye siko toloba nini mon général tikane combat to combat continuera ngai nalobi natiki komba te komba na ngai nabundaki nasutenaki oyo babengi Félix Tshilombo wa Tshisekedi nasutenaki ye na bakampagne tozalaki na yo omonaki omona na ndenge tosalaki institution na ndenge tosolaki ne baaccord tolobi ke mema politiki réel na politiki ya gagnant na politiki ya intérêt ya peuple état de droit bon namoni politique yango azosala yango mais neti te yango moni bandeko ozoloba ke baza na Kinshasa bazozwa mwa quelque chose bango baza ba responsable te nga naza responsable awa na France déjà makambo nanga mukanda ezalaki déjà mukanda ese expiraki ezalaki na 2015 sikali fali na renouveler passeport ezalaki te nazalaki moyen azwa passeport eyaki te mais cette fois-ci moi ba démarche ya passeport siko ça va nazokende bien donc bakala mingi te nazwa mukanda nanga ndenge eza wana nga nabundaki mpo changement ezala na mboka mpona tia un plus na ngai na ba idée na ba vision ke mboka marché ke peuple a se retrouver yango moni nanda kobunda mpona intérêt général ke peuple a se retrouver yango moni na bai ke soki lelo biso na parti oyo ya biso MIRCC soki ezalaki ke tozwaki pouvoir tolinga tosala ke peuple congolais il fallait a bénéficier oyo babengaka indemnité oyo babengaka yango location humanitaire ezali mpo na mbongo azwaka mpo avivre quand même mpo toza na nkita toza na mbongo toza na baminere na mboka na biso ezosengaka ifoko tokabola nkita na biso nyonso tu yango wana moni ke tozosala ke nakotaki komba mpo na intérêt nasala yango oyo moni bandeko baza na Kinshasa so bazolandela intérêt naza baprofiteur parce que na kati ya komba namoni kombata onga na kobunda na bango na kati ya Belgique namoni baza kaka na kati ya Belgique nanu badeplace te baza kaka na kati ya Belgique donc oyo baza kuna à part ye moko Félix Tshisekedi le reste etikali namoni bakombata baya kuna te soki tembe bosala baenquête bomona ke bakombata oyo banda kobunda vérité des urnes biso tozaka awa bakombata banda kobunda mpona Kabila dégage baza toujours na bata moko adeplace aza te donc oyo moni badeplace wana ezali bajournaliste na bachroniqueuse bakendaki kuna donc
elonga lo banoka yango wana nazo sur parole pana. Merci mon général, vraiment namoni makambo na biso etambula kitoko mingi. Bobon Tseka alinga yeba alingi ayeba pona likambo ya enterrement ya papa na biso Tshisekedi Etienne Tshisekedi. Alors tomonaki arrivé à cercueil ya papa na biso Tshisekedi ezalaki na couleur ya chocolat. Après ekomaki na couleur ya pembe. Et bimi na salle de mort na cinquantenaire couleur mususu. Jour bakundaki pe couleur mususu. Pourquoi 4 couleurs mobimba na ba cercueil? Est-ce que c'est salama wapi to eza modèle ya sika to comment changer ba cercueil? Alinga yebala no réponse na yo. Merci. Par rapport à 4 cercueils, 4 couleurs à cercueil. Bon, comment on a nani Tseka? Bobon Tseka. Bobon Tseka. Bobon Tseka, Oui. merci na question Tuni. Étant que vous allez compatriotes, vous avez raison, il y a toute la question. Mais question ana ezali ngai na ko répondre yo na makanisi nanga. Na makanisi nanga, il y a raison que otunaki ozomona clarté et bembe et kotaki na avion et aki couleur mususu et bembe komi na Kinshasa et komi na couleur mususu et bembe kena hôpital cinquantenaire tangue bimi poya na stade et komi na couleur mususu tango kei susu kokeno kunda et komi sur la couleur mususu et puis et bembe komi ko leka na vitesse ya 90 km bato bazomona so bembe bien te et bembe zo leka avec 26 accompagnés ba soda tandis que yazali mutu oyo azali mutu ya état de droit aza mutu oyo aza pacifiste comment ba ke lekele bembe ne vitesse lokwa ba lekaki le bembe ya Marie Misambo en tout cas place wana ba congolais bi bazo sepela te baloba ina ba bi mo général na taki tembe mais batinenga vidéo na moni pendaki ya solo et bembe leki na vitesse moko ko imaginer te en tout cas place wana penda basali mabe et bembe fallait le katimia bato ba mona nde baleli donc na kata ya stade martyr donc bato bayaki kuna bayaki kolela Etienne Tshisekedi étant que héros national donc ndenge papa na biso kuna mais à partir ya nini ya martyr stade de martyr ti bakene tele et bembe comment ko na vitesse na éviter pourquoi et comment il a vitesse peut-être ça il peut pas ouais la temps et on va mettre vitesse mais so ba yeba bongo il fallait pas préparer déjà pas préparer aux hommes donc pour nanga na non Tseka côté wana ngam na répondre des ali famille bango répondre na ba organisateur au basalaki so ezaki biso au papa Etienne Tshisekedi normalement nenga qui prévu fallait ba combattant ba accompagner bembe na ye et Kennedy Kinshasa et puis ba combattant na ba famille o ba kufa o ba tumbaka na nini na siège il fallait ba famille wana ba se représenter ba l'accepter bango ke ba mona e bembe ba famille ba simba pe bembe cercueil ya Tshisekedi pour on l'accepter tala ba compagnon ba kufa ki pe na kayo kufeli pour na intérêt mboka mais OK donc ingoza la bongo mais na cadre wana ndenge bango basalelaki makambo na bango donc bazaka bato bawelisaka yango basaki ba makambo na bango nazongisi parole pa na est-ce que c'est possible tout le monde a 4 couleurs à cercueil bon pour na 4 couleurs à cercueil wana problème wana na sena lobi na bino Tseka ke ngai na ko na première fois pe na mona ke mutakufi a changé 4 cercueils bon na éviter ba lobi ke yo et bemeza la quantité nous balobi ke et pourquoi ba changer 4 cercueils wana faut botu na famille tout le monde a qui ndeko Roger Lumbala a sala qui émission lobaki ke il pas au monde clarté par rapport à j'espère que bembe pesa qui na quantité hein bon yo lobi ni place en tout cas likambo ya ebembe zaki na quantité eza likambo ya allô mon général. Merci Balandi, mon général a bloqué. Vraiment, hier le quoi à moi na IDPS, fallait qu'il éclaircisse biso moi muke mama solo ya kati.
yao bongo to solo anaye mais dommage réseau et qui mimom ke côté na ye mais to continuer ka solo là mon général ozapi. Merci Nana Lutula, merci Thierry Ngonda, merci vraiment Oizaba Kiawa et Nana Lutula question na ye azo tout na awa pa mon général bon to retourne tout à l'heure vraiment na mon général raisonne moi mon boulot to lukaeli susu mon général mokende mpona lobi misala ezali réseau likambo ya réseau awa nayebisi bino eza mpena mpasi natindela ye demande mon général senganga demande tokotaka tosololaka totikali na 3 questions retour na mon général et puis to clôturer émission na biso yango fo Tshisekedi azalaki oui papa lobi papa abeli belge alobi Tshisekedi azalaki héros national te héros national ezalaka ka ye moko papa Lutumba Lumumba. Bon, voilà, tu retournes aussi mon général. Papa Abeli, Papa Adeli, tu retournes mon général. Tu es là, comme ça, tu as une question. Oyo lobi kiaza, héros national, te. Dommage que réseau se déconne. Il y a pas ça zali kuna. Et Kati, photo Lukaeli Susu. Mon général. Photo tindere demande, tu ba position azapi. Makambo ba réseau oyo ezalaka kaka mobulu ntango nyonso busa makambo ya kitoko makambo mosusu ezoya lisusu. Merci balandi ya panda sango ya Congo mon général ye ya monani. Allô oui. Allô bonsoir. Oui bonsoir papa. Oui. Technologie ou micro ya kwa mumeba corona ezalo moko boye ezalo ya faire même pas polémique so que vous avez déjà même elonia musée au mona même jour à papa je ne vois pas pourquoi la Belgique va au papa Tshisekedi et va aussi les automatiques que là va conserver mon éloko est facile n'importe quel Allô. C'est pas une technologie déjà compliquée. C'est là papa c'est là mon général à côté comme ça yo rapé mon général. Ouais nazoka. Yoka message à papa azo pesa. Allô. OK. Nalobi pozo polémique na biloko moko boye za susu biloko moko susu ya minene te. Vous comprenez? Ça veut dire que le peuple congolais te commis au ça la polémique dans ma campagne surtout les cas. Il faut trouver pour ça la différence entre Etienne Tshisekedi et IDPS. Dans ma campagne les cas la IDPS les autres c'est pas la montée. Mais tout gros ça un travail à papa Etienne Tshisekedi na Congo. Il y a un moment pourquoi pas tout ça la polémique ou tout. Il faut trouver bah on a kati mboka na biso dans chaque pays du monde. Nous avons eu quelqu'un là-bas pays nous surtout où il y a meka pour conscientiser mboka. Pour amener ko la musa mboka na moi révolution na moi ko les autres le bila makambo Congo boy. Et tout le bila makambo politique boy. La France, mais na Sénégal bazana le roi c'est dans Senghor. Ba misusu bazala na ba Thomas Sankara, misusu bazala ba Mandela. Au Congo à part Etienne Tshisekedi, tous les combattants bazala na kati ya Potoa. Tous les Congolais, tous les qu'on veuille ne pas aimer ces idées personnelles comme sectaire, comment ça puisse réunir à un clan, mais tout gros ça ce travail-là pour papa qui sait qu'il a ça.
depuis na kola ti lelo na tika ko iba na politicien tout à part papa tout l'équipe d'étudiants au élément de nos mots d'ordre et ils ont fait ça na papa wana nous avons revendiqué ma droit na biso tout ça la marche nous avons été conscientisés et puis tout vous comparez même pas la Mandela parce que Mandela est activité armée bah lutte non armée ils qui Gandhi ils qui Martin Luther King et bah lutte même le poste d'un Senghor bah qui n'a pouvoir tout aussi dans la peuple congolais tout ce qu'on ça la polémique comme mélanger bah haine mususu na ba bloc mususu ça na tinate politicien azara moko na chaque pays kwa telemisa bamboka na Congo to zalaka ne moko kaka mutu nyonso tozolanda na live oyo tokayebi kombo ya politicien moko oyo pene atelemisa congolais oyo pene apesa biso mo conscience okolobaka non na barégime dictatorial eloko boye c'est le seul politicien bapona ye une élection au biso na bovivant boye na palais du peuple na conférence nationale na monde africain wana il a été élu démocratiquement otomona na bovivant na biso élection crédible le seul élection crédible toza na pays plus élection toyebi yango te donc tout ce kakosalaka bapolémique omoni ya bakati tiakei wana eza bahaine boye tokóma nango mpo tokóma komélanger IDPS na Tshisekedi oui c'est deux choses différentes. Papa Tshisekedi a fait un travail de fond. Le moni vermeil à Zamutalamuka, Mazoku Misaye, Batubeli Msubaza Batalamuka, Baemiki. Nous avons tous suivi son chemin. Un politicien tout va dans Congo. Bazara formé qu'à IDPS. C'est vrai. Mokini, lutte Zakamula, Elo Botabosa na Angote. Lui, Nzeleza Moulaï. Lelo peut te remonter pour ça la pénis sous que Félix Azar. Dans la maboko, il était besoin de guichet, tout le monde est en gros. Mais tout mélanger, tout est. Le travail qu'a fait Papa Etienne Tshisekedi pour sauver les Congo. Nous avons appris à lutter grâce à ce papa-là au Congo. Et il mérite d'être honoré palablement. Et moi, je suis ce titre d'héros national, je crois qu'il le mérite. Mais nous avons comparé à Félix, nous avons comparé à politicien de mon côté. Oui, oui. Lui le mérite. Merci, papa Nabiso. Bon, mon général, Nabanjo Landi Maloba, papa. Ouais, Landi Maloba Nenga Lobby. Azo reconnaître que papa Etienne Tshisekedi aza héros national, oui. Aza héros national. Obazolo Bakaza héros national. En tout cas, nga pona nga baza, il va peut-être Kimotema Mabe. Parce que papa Wana a contribué trop na kati ya mboka na biso Congo. Oui, azalaki na Mobutu ensemble. Zomona, azalaki na Mobutu ensemble, alaxi Mobutu le droit ndenge yalaka. Et puis azalaki sous PDG à Erzaï, azalaki sous ambassadeur, ayako comme premier ministre oyo ya conférence nationale souverain oyo, constitution oyo papa na biso ileo batamayele, o saila biso déjà constitution eza intérêt à peuple congolais. Zomona, asalaka yango déjà constitution oyo basala oyo eza constitution na biso eza intérêt ya occidentaux eza constitution ya rebelle parce que papa Etienne Tshisekedi aboyaka constitution wana mais mon général kati réseau mobulu oui ayaki kondima yango po kaka tokenda ba élection potanga ozo élection a changer constitution wana yango tolobaki na mwana pe lokola yo zwi changer constitution. So ozaka la kata constitution wana bango mo viola ba constitution Kabila viola ba constitution combien de fois ozomona a viola ba constitution mbale belé donc muto ya kondima papa na te comme héros national wana ezaki motema mabe papa wana boyebi bien que akufi po na mboka ba poisonner ye ba assassiner ye ba preuve yali tangu na hôpital wana mwasi wana infirmier ti lelo azala soute akoma porté disparu ba chanja ba papier oyo tolo ba caméra moko zaki pembeni ya entrée ya porte na ye. Comment c'est possible après 3 jours bolongoli ba caméra bo changer ba direction ba caméra comme ba le pona nini nyonso tu wana ye Félix alobaki ke il faut justice salama, faut transparence salama, autopsie salama. Est-ce que transparent na autopsie est-ce que c'est salama? Donc yango biso peuple parce que peuple azaraki
na nsima ya Tshisekedi po azali leader na bango ya démocratie. Yango tobengi azali père de la nation, père de la démocratie. Parce que grâce ya papa wana tala kaka bino moko bozobosana ke série moko bavale baolia mbonga ya mikomboso te. Mais mbongo ebanda koliama na mbujimai. Ekomaki bato mosusu tozokende mbujimai mpo tozwa mbongo ya mokomboso toboyaki yango mai kuna apesi ordre ke bato mbujimai balia yango eza vrai mbongo. Donc ezolakisa ke azalaki kosala mpe mosala na ye soki akoti boye mbala moko mbongo ekiti biloko ekiti talo ozomona alobi ta koloba te biloko moko kita talo ya démocratie. Merci mon général Bongama vanda bien pardon parce que au vandi trop ya kolala esali bien te bon ça va. Oui ça va. Papa oyoki moi ya nona yo papa. Ngai eloko na sepeli ka na parole à mon général mais pour le président Félix Nelelo nga na zo comparer na papa Etienne. Vous comprenez hein? Nga lo na martelé ka exemple pour na papa Etienne. Et là on a remarqué pour na batou bazolo balumumba. Quand vous mettez des doutes sur papa Etienne Tshisekedi, qu'est-ce qui vous prouve que Lumumba indépendance soit à Zouakiango? Il avait obtenu ça. Parce que pendant l'indépendance là, pays d'Afrique va Zouaki indépendance. Au moins dit on a envoyé sur papa Etienne. Oui. Nous à la peine francs, nous avons 100 langues de voix. Parce que Lumumba a dit Lumumba. Ah ben le Loa. Tout Lumumba dit Lumumba. La plupart va pouvoir un PC pour le tâcher au national. Et là, on a le logo na femme témoigne qui n'a arrêt. Moi, je regarde sur la européenne. Moi, je regarde qui. Moi, le logo na fait du sombo et na so vérité. C'est le Lumumba zaki na avec Lumumba. Moi, je pense que c'est la zaki ngala. Et on a déjà né les longues terrains adultes là. On dit facilement. On dit que le problème des allélos est dans toute l'Afrique. Il y a depuis le nord, il y a le sud. Moi-même, pas la vie sur Koutou Maramba. Ma cavou est côté tribal et pas la soukoute tokate. Là, quand c'est sur mon toit, un problème. Et ça, très grave. L'élection où tout vivra, installé qui défait, c'est comme sectaire. C'est comme très sectaire. Et c'est renfermé 3,90% l'OBA. Et ça fait que, tout va ça contre l'IDP, c'est bazar ravivé dans le sentiment. Vous comprenez? Si vous tous les combattants, on a souvent solo là. En dehors, il y a caméra. Vous comprenez? Le la caméra, tout on n'est pas tribal. Nous sommes qui m'a remballé au baba. La combattant là, bah, ma chère à l'époque, question de ce sont au coup d'affaires, parce que nous n'avons pas aux hommes, nous va. Question on a tous au coup d'affaires. Si, pas tout là, c'est pour ça qu'on appelle la tout là, mon général, pour la que mon général a soutenu Félix Makassi. Vous comprenez? Oui. Le problème pour les ouvriers, c'est pour eux, et ça fait un problème global qui reste dans la catastrophe. Quand papa n'a pas moussoué, papa n'a pas. Maman n'a pas 50. Papa n'a pas 50. Papa n'a pas 50. Mais moi, je vais te dire, sur une chose, le problème qui règne dans ce pays, c'est un problème tribal. C'est pas rien de tout. Moi, je analyse toujours mon anaba. Mais le récent n'a pas dit. Il y a certains analystes que moi, je croyais que c'était des analystes au moins honnêtes, intellectuels. C'est des gens intelligents qui avaient des récits. Comprends que les autres que je suivais, mais qui m'ont beaucoup déçu parce que j'ai vu que leurs propos n'étaient que des propos. Ça n'allait pas bien pour Sadika. Oui, tous mes petits élections, les cas à Kassai. Donc, le gouverneur va voter FCC. Après l'émission, moi, je vais péter le plan, mais comment vous pétez le voter à Kassai? Est-ce que Marou va passer obligé de voter comme vous? On a dit, moi, image, moi, ça la fin. Mon général, on a dit, Fabien. Fabien déjà yoka ndeko tseka bino tseka yoka ndeko Fabien ndenge aza wana Fabio déjà ndenge aza wana alingaka na ye IDPS te alingaka mpe vie Etienne Tshisekedi te donc quand nazoloba no etakela to koakize te et puis Fabien ndenge aza wana aza Pangistan munene nayebaki un jour tokendaki na baron tokenda ko porter plainte pour na ndenge génocide ezosala na mboka na biso France azolobela côté tokenda ko porter plainte pour na ba ministre so banoya awa bakanga bango basambaka na biso
oyebi ke Fabien nga na posa question pa ya baron ya Paris nalobi lelo peuple congolais aza ko soumettre problème et pas ya bino eza lokwa bino boza lokwa ba nyawa pembe mais bato bazo sala so mabe ba nyawa noir siko lokwa nyawa couleur noire nazo yebisa nyawa couleur noire a tala makama nyawa couleur noire zo sala biso zo boma biso yo nyawa couleur pembe o sa eloko moko te donc nous omona ke plainte na biso eza nango na valeur te oyebi ke Fabien makambo nyonso tokomi oyo lobaka alakisa yango te abomba yango mokona kutana na bino me oyebi ke oza tribal oyebi ke makoloba ngai nalobaki fala olakisa bango obomba yango donc bamakambo ebele bainterview mi eleka na libanda alakisa yango me alakisi kaka ya ndeko ne oyo azalaki mpangi na ye wana soki baro wana autaki soki mboka nini yango soki autaki Suisse asoloi na ye tozalaka jour wana tozalaki babin tosanganaka ngai babin nani sali na mwasi na bango sécurité secrétaire na bango toke mpona makambo ya mboka donc côté Fabien makambo ne alobaka en tout cas nga na yebisa bino ke ye nde moto aza pangisa donc azalaki ne moto ya fayulu lelo fayulu loyo bato bazolo baalakisa papa na mama babima oyo bayebi ke fayulu ayaka na bomwana abima na bomwana nga na baage ya 11 ans Fabien otangaka fayulu atangaka na école nini oyo école primaire na oyo ezala kuna na bagata école wana soki bakomisaka ifale bayebisa biso atangaka école primaire awa a CCT akomi na 6e primaire mais fayulu ayemba mo na 5e primaire bamoni fayulu tandis que bato mosusu balobi ke fayulu se retrouve na Kinshasa na âge soki ya 12 ans ou 13 ans soit disant bamama chef coutumier ya bambala comme na Congo bana oluka bato basalaka misala ya na kotina bato na ngaba ekomaki na ngaba tanto akomaki na njili wana abotama kuna atanga kuna tozoyeba susu te tozomona yango omoni ba usurpateur bazo kosuspate nationalité na biso mboka na biso donc ekomi mobulu donc yango omoni ndeko Bruno Cheka naloba noke kote makambo etali élection wana il faut oyeba ke faut ozala réel ozala analyste élection eleka comptage esalama te dépouillement esalama te élection 3 provinces et votate présidentielle élection diaspora baboya voter élection nini wana ngala biso yo ke élection ezalaki élection ya PPRD po PPRD mo tabisa mbongo na ye aboyi ba témoins occidentaux baya po mbongo ne utaki na l'état te e uta mbongo na bango bamoni ke danger so babaye bataka ka Shadara gagner elingozala mama na trouble balinga bakima bamoni te tozaka topona entre Félix na Martin Fayulu balobi baza na conversation oyo Martin Fayulu basololaki mpona soki ozwi pouvoir okotia biso wapi Martin Fayulu abi ngai na otia bino te justice nde kolandela bino mais Félix asoli bien alobi ke ngai soki nazwi pouvoir na kogaranti famille na quelques femmes membres de la famille mais le reste c'est justice mpe lokata bango likambo yango moni Kabila atali ke amoni ça va pas aller bajui batia Félix a gagné mais na gagné na ndenge ya élection baproclame ye eza te nde bato baloka oyo banome baproclame te mais baproclame parce que bango bazwi bazirne oyo ezalaki na kati ya machine à voter yango nde ebimisaki donc dépouillement ndenge Tshisekedi amemaki bango abaki ke sans machine toke na baélection po apesaki stratégie abi so boke na élection papier wana ebimaka soki ebimi elakisi ke ngam na votaki oyo okotisi yango na kati ya zirne baopio papier votaki mpo bato na biso babake batala ba PV bayebake tala bato avotaki bato na biso bango oyo donc Félix basalaki yango mais Fayulu azalaki na bamembre te bato bakolandela ba PV na ye yango moni akowela kaka o vérité des signes vérité des signes okosala yaka na ba PV so ozalaki soki asalaki me ngai ya nango ozomona constitution akati makambo apesi bajour aya na ba PV aye nango te yango aperde donc ndenge aza wana lokola bazosala opposition na bango ya républicain yango nabi ke batika temps biso peuple totala ndenge Félix akosala so Félix asali mabe atiki pouvoir na après 5 ans pour le président Moussa oya voter na ye bobeta na ye oya ogagner toke na ye biso pe toza pe na tokuna pona posa ya politique tosala pe parce que toyaki te na mokili po papa na soba kosa biso o mwana politique ya ebomaka banolinga politique mais politique ezo vwamisa bato mosusu
politique biso ba réussir na politique biso ba papa na biso ba kufa ba lia mbongo ata l'état te asana motoki ne moko kufa kenda biso pe to kuta to sel kutu mingi te leo tozana libanda mboka mais ndenge ni politique on kenda kaka côté moko ya ba coterie yango to bite cette fois-ci yango na osenga na bandeko ba rejoindre mouvement oya biso toza ba révolutionnaire toza ba vigilant tozo tala soki basali mabe bureau na biso za balabala bureau na biso ezali bato ya libanda donc bato baza na Kinshasa ba bureau na bino ezali palais de cité de Oya bureau na bino ezali na bureau ya premier ministre boko na ba droit na bino parce que droit ya mutu il faut ba respecter ba droit so ba respecter ba droit te mboka ne osimba te tambo ba état de droit biso to na poto état de droit na zola na loi ndenge lobi na koki ko beta mutu likofi te donc na koki ko finga mutu te na kosa mutu critique mais na ko finga mutu te donc côté na ba respecter yango moni côté o na lobi na o wana ndeko na ngai Bruno Tseka ezake kulanda makambo ya papa nani nani Fabien te o Fabien ngana bien azane mutu ya Pakistan donc nazong sima lobi pano papa idi no image poto kende parce que il faut lobi bakayou ta 0 heure beta passer na za libanda. Merci papa na biso ki message na yo nga na yoki na ngai mais nga za na ngai fanatique de la Félix de la papa wana ouais nga na martelé na kaka sur papa Etienne c'est qui merci bon là c'est fini papa on sait là on peut ça yo papa Bruno Tseka omoni intellectuel esenga kozala pe na honnêteté intellectuelle oui mboka wana Félix aza mpenza na même mise na direction ya mboka wana okomprendre na mokili ata oza mpona mutu ezalaka mpe na obligation koloba bosolo oyo ezoleka oyo toomona na miso okomprendre papa edile kata na parlele au tribalisme ce sont des faits mais tant nazomona mpe Congo ne eleka Félix ne dirige pas ce pays mais nous devons comprendre qu'en Afrique on ne gagne pas des élections. L'élection en Afrique, c'était difficile, IDPS a gagné parce que les élections étaient tribalisées. IDPS était réduit entre une grande majorité Balouba et les autres côtés. Martin Fayol était soutenu par les autres leaders de tous les régions. Et il y a du mois passé. Surtout Zoloba, on était mais il faut qu'on comprenne de l'eau pour une Afrique va gagner l'élection. La pays du tiers-monde ne gagne pas des élections. Scénario c'est un scénario qui m'idée les bâtiments pour programmer les élections. Félix, on va nommer président, Martin Fayulu, etc., opposant tous ces gens d'histoire. Mais là, ça va rendre une inquiétude. Bateau, tout ça, il fallait pas bouger la mboka, bateau, il y a plus de diaspora. Il fallait tout conscientiser mboka. Pour que tout le monde laïe à vous pays. Vous comprenez? Vous voulez contre Israël, vous travaillez dans une conscientisation. Vous travaillez, vous avez un sionisme, tout va aller, beaucoup de sionisme. Vous raté Israël, sionisme, vous avez un langage là-bas. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans, vous avez un langage. Mais puis, au moment où on a combattu, on a dit occupation, mais on a dit qu'il contre qui pour la Moulouga. Vous comprenez? Oui. Mais de pas penser là que le discours occupation, nous aurons une occupation, on est obligé de pour leader à Moulouga. Le leader a changé les cas écolo à communiquer la politique. Mais tu comprends ce qu'il y a là. Je comprends. Moi, j'ai regardé ce qu'il y a. Là, il faut pas que moi, à part école, ça la politique, c'est la carte de Mboka. À part comment soutenir les politiciens, la carte de pays occupé. Au moins, c'est que Batouala va battre ma boue. Vous comprenez? Il suffit qu'un politicien change de tribut au bon balingati. Occupation l'omoué. En tout cas, nous avons évolué. Une bonne section constante. Vous avez évolué dans la pensée. Pour la bataille depuis 2011. Vous comprenez? Oui. Le baron constant. Et là, on évolue, on va sélectionner des politiciens sains. On va sélectionner des politiciens sains. Martin Fayol a dit 15 visas. Ils sont venus dans le pays.
pays ya tiers monde oyo dictateur azali opposant zwa bavision ebele bongo papa omoni problème ya li omoni fanatisme régionalisme nde kokuma congolais na bato ya idps na bato ya lamuka eloko ezomona biso eza perdu yango nga nokonseye na motu nyonso to baza présent ensemble bakongo otana opouvoir zwa mbongo bongisa famille na yo merci opère d'état non opposition ya osala opposition na bato moko bana bango conscience bakolelo temps moto olingi makambo bakongo ende na pouvoir tonga bandamo na yo okotoka motu na opposition avec des gens inconscients. Merci papa Nabiso, en tout cas. Merci. Vraiment pour nous autres amitiés, en tout cas pour tout ce qu'il pour Kalapete Lobi Misala. Merci l'intervention, merci l'intervention. Bonne soirée. Merci. Mon général. Oui, d'ailleurs papa Langaï. Ah, en tout cas, il fallait qu'il te tika moi papa pour sinon aussi ça va question. Ok. Alors, question moko eza epa ya 5 étoiles de love na maman na biso Dembowe momo sa mandefu ba toutes les questions oyo. Ouais. Arrivé à Kagame na enterrement ya papa Nkondo Tshisekedi, pourquoi Vital Kamerhe ne muto ayaki kozwaye? Est-ce que eza rôle ya Vital Kamerhe to eza rôle ya ministre? Bon, en tout cas pour la question, Anna, Azan a raison de retourner pourquoi? Parce que même Ngaï Moko n'a comprendre. Tandis que son excellence Félix Tshisekedi a assez à nommer qui déjà premier ministre. Normalement, oui, premier ministre, il fallait qu'il soit président. Mais Vital Kamerhe n'a pas besoin. En tout cas, jusqu'à présent, la coterie, on a une clarté. Ça quelque chose, moi, la carte, oui, nous avons vraiment que ça a raté. Du cas, il y a un président dans le cadre de Zalaga. Nous avons un premier fait pas la biso. Nous avons un directeur de cabinet qui nous reçoit, président à Kiti à reçoit, et ça, on n'a pas la biso. Donc, ça, la biso, le roi Babé, on a semi. Régime semi-présidentiel. Dans le régime semi, au moins les États-Unis, bazar la premier ministre était, bazar la président ou bien vice-président. Vous voyez, donc son président était, mais président a quoi mandat. Mon général, j'ai tout un balan mouton bengia, tout un balan ya, oyo kananui. Ok. Allô? Oui, allô? Oui. Général. Ouais. Bon, Dembozo peut azo tuna mutuna na ye, azo bande la question na ye. Ok. Bon. Ouais, bonsoir mon général. Bonsoir maman Dembo, bonne santé. Question à nga liboso eza pona na 4 questions hein. Question à nga liboso eza boye. Tourla la pété Dembo, attention. Tourla la teba question à mikuse. Oui. Réaction à yo général ou bien argument à yo par rapport à déplacement ya Fayulu. Azo déplacer mingi libanda mboka koleka président de la République. Des deux, présence ya Kagame na kati ya République démocratique du Congo. Des trois, tozomona ba galère, ba misère. Oeza sur le plan constitutionnel déjà. Mboka sur le plan social. Tozomona ndenge école eza école ba ofanda na mabele. Mai eza potable té. Mais comment na enterrement ya papa Lutumba mbongo ebimi na enterrement Tshisekedi moba moto ebimi wana parce que bato wana mibale to bito landa parce que eza politique hein to ko traba détail te po to boyi te bakeba mais ba moto ebimi wana est-ce que bato wana mibale bato mériter ba moto wana ya enterrement? Mon général. Ouais. Ah, maman Dembo, nalandi question na ndongo lobi question liboso ezali déplacement ya papa Fayulu ndenge azoko déplacer na bamboka mopaya ebele tandis que son excellence ya papa Félix ye moko kutina za bandi même pas 10 pays. Ya mibale otuni
arrivé à Kagame ndenge ayaki na mboka na ndenge bayambaki ye est-ce que ezali ne bazo piétiner oya misatu onalobi olobi ke pona dépense ya enterrement ya papa Etienne Tshisekedi na papa Lutumba ba mbongo tandis que souffrance eza na Congo tutu wana o na yebika misatu oba na nini mais na zwika misatu oya suka na yebite so za nini bon na gagné alobika misatu wana yango wana misatu bon na bandi na likambo ya déplacement ya papa Fayulu ndenge aza kokende oyebi bien ke oyo bazosala ezali politique eza dynamique donc okondima adversaire nako beto mbata abeto mbata bino na obeto mbata eloko akatch abeto mbata après lobi yo pe kobetanga mbata mais déplacement ya Fayulu est-ce que boza botala ke ba français bango baboyaki résultat oyo babimaki ke son essence aganyaki bao basango balobi ke Fayulu aganyaki bamindele babi ke bango mais tandis que baprivaki bamindele po baassiste na élection wana bango bazwaki nini wana ndenge nini ozomona d'ailleurs Fayulu ka moko ndenge azobima wana azokende na mboka eza nango politique donc baza koyamba ye talaka Kagame aboyaki abaino bapublie na baresultat te bazela baye moko aya comme azalaki série wana azalaki président ya OIA ya Union africaine abi bakoluka basala comptage babana kokonte bacomptage mais balandi ete bapublie kaka les mêmes Kagame wana kaka ye moko susu ake kopesa ake kondima Félix président tamba Félix bandimaki azala deuxième vice-président ya Union africaine kaka ye moko abengisi su ye kuna mais aboyaki victoire na ye ozomona mais ye moko kaka Kagame na su babengisi ye lisusu aye lisusu kaka ozomona nyonso to eza politique yango mpo na nga etant ke nazali visionnaire etant ke naza fanatique te naza mpo na mboka mpo na intérêt général namoni yango eza bien te eza mabe makasi donc so nazalaki na kini so nazalaki soda nakobeta Kagame masasi mpo ndenge eza nabima ata héros ozomona parce que Kagame nana ayebi te ke Kagame moto aboma 12 millions nana ayebi yango te ozomona en tout cas pona likambo wana ya Fayulu ndenge azodeplace ezali réponse na kopesa ezali politique donc kaka bapeye ozoyamba Fayulu wana kaka bango mpe bakobanda ke vérité des urnes tika na yo zela élection ya 2015 peut-être po balobi lamuka ekomi plateforme ekoluka basiége na kini po basala bamikanda ezala structuré po basi babomaki dila lamuka ebomami ekomi sikoyo plateforme moko ya batiango sikoyo ekomi opposition républicaine bakozala wana mpona kotala ndenge Félix azomarché soki azomarché bien te bango bakotelema donc na mboka fo bazala na opposition yango ngai naza kokondane plateforme électorale ekomi kozwa place na institution eza bien te parce que tozali na besoin institution il faut ezala fort ndenge nini plateforme ekomi o FCC ezali plateforme eza jamais institution ya mboka eza jamais parti politique cash wana ezali présent ezali entre Félix bango na Kamere bayokani basala accord na bango est-ce que Félix tanga saki accord wana ndimaki est-ce que atunaki base mais tangu na genèse atunaki base abi longola signature na yo pareil pe soki pena bata IDPS baza d'accord ke ndenge eza pena boye tozala besoin ke ndenge Félix ozomema mboka mabe longola accord wana fati ya cash longola bakamba FCC yo ozali garant ya nation bazotala constitution te article 82 bamona yango te article 60 bamona yango te président azali garant ya nation président azali garant ya ba-institution nyonso tu président moto anomaka premier ministre président le reste etikali président moko fo azwa baclé ya poumon ya mboka mais tandis que il faut koyeba ke Kamere ntango azalaki na président asignaka accord alobaka nini ke akozwa 5 ministères bongo premier ministre kaka ye histoire bokomo bosa na congolais président Félix est-ce que bata IDPS bandimaka te pourquoi bamonaka accord wana baboyaka yango te babi bomba accord wana yango tokosenga na président son excellence Etienne et son excellence Félix boma ba accord wana retiré ozango mwana kini
kolala balala ote ozwa mayele te zwa mayele soki azalaki mongala me soki ezalaki nga me nasi napasolaki bakor wana kala me makambo te mpona nga osako naza mobali te naozwaka nabimi libanda ya mboka nabiki nabe bokangelanga kabila abima mboka ka ndenge président oyo ezala kota sénégal wana asalaki donc eza na réponse na opeso yango wana donc ndenge azobimabima wana ezali politique donc les mêmes bato bazopesa bavisa na bazoyamba ye eza songisongi balokalme ye bomona nga azokende politique ye mpe azokotisa mpe bambongo na ye na compte na ndenge azosala badéplacement wana ozomona aosala badéplacement wana donc yango wana mpo na deuxième question no na ndenge kagame ayaki na ngai mpo na ngai naza kokondane yango dernière question eza dernière question et la troisième ouais troisième dernière question bon pour la dépense makama montant dépense la deuxième question ezalaki mpo na dépense ya traité ya enterrement ya papa Etienne Tshisekedi omélangeaki yango nyonso omélangeaki yango sikoyo eza dernière question yango oyo ya makama mbongo kasi bon ata natiaki deuxième question problème yati sake na orépondre ye mpo na dépense ya enterrement ya papa Etienne Tshisekedi na Lutumba bambongo ebimi ebele nayebi wi bambongo ebimi ebele tandis ke bato baosouffrir bambongo baosala boto oyebi te en tout cas pa mama ozomoni ke oza na kati ya mboka il faut kolanda yango so il faut ozalaka vigilante ntango oza vigilante ozomona ke mbongo Lutumba papa Lutumba so otali Lutumba Simaro congolais nini azala kombo ya Simaro eza kombo ya bangolais ozomona Simaro ezala kombo ya bangolais eza lokola bajoao baedino ozomona edino ya yo te edino ya yo te yo moko kombo ezalaki edi otya edino do edino star ozomona bakombo wana bangolais a partir ya wana mbongo ebimi mpona ayembaka banzembo ezala mabe te aza na ye ayemba banzembo edifia peuple congolais bami na ye bapesa ye bambongo bon mpona mbongo ya papa Etienne Tshisekedi wi eza leta ebimisi mbongo eza biso te leta ye moko abimisi mbongo apesa bi mpona kondo Etienne Tshisekedi azali père ya démocratie ero na biso il faut tobimisa mbongo wana to bongo oyo batiaka sikoyo ya papa nani Laurent Désiré Kabila boyebisa ebimaka combien oyo biso to ya moke ya Laurent Désiré Kabila ebimaka ebele oyo papa ebimi combien 5 millions bapesi so na nombre te baspéculation so tourne ezobaki o tantôt 3 millions tantôt 5 millions tantôt 7 millions donc eyebani te mais boyebaka ke président riche moko ya nigérien akabeli Félix 1 million de dollars mpo na ndenge ya participation ya cotisation ya président bayer de fonds baza na bango bakoya mpe bapesi bambongo toyebi te mais mpona leta ndenge abimisaki oyo ya Lutumba 650 000 ezali leta ye moko bongo wana donc mpo na ngai soki nazalaki na kati ya mboka nanga bate mboka oyo 650 oyo ekotonga baekole na mbandaka 650 000 dollars ekotonga 10 écoles primaires bakotonga donc dans 3 mois baekole esili nyonso tu babeti babri batie batole batie baekole mais so otali na baéquateur kuna baekole tu mandalala ozomona donc 650 wana ekufi ya pamba donc yango tozosengaki ntango gouvernement ekota balobi ke bana baotanga ofele il faut eranga ngo oyo bobana kotonga ja baekole na baprovince botonga baekole bana babana kotanga mpo eza génération ilalobi bango bakozala il faut bazala baalphabete te mais bazala kotanga nasi nasololi nyonso mpona likambo ya troisième question na Kagame arrivé na ye nga na sepeli nango ata mokie te ozomona etanke naza combattant nazali mpe ermo Tshisekedi ermo nazali guerrier mais na sepeli na arrivé wana ya ye te parce que arrivé ya ye na ndenge kamera akenda kozwa ye tandis que premier ministre azalaki déjà na poste il fallait premier ministre akende kozwa ye na ndenge batalamuka bayaki te nazomona donc epai epesa nga pasi tandis que balamuka wana batalamuka to Martin Fayulu azwa bagaz lacrymogène babeta ye tala elonge vimba mpona mboka ezomona me ebembe aye te donc moko totali esalanga pasi mama nasi baréponse oyo ozwi yango merci mon général nasi tozwa temps na otinde la invitation comme ça tokosala émission tokomeka mpe kodéveloppe susu
sujet oyo to développement vraiment na plateau na souhaiter bonne soirée aux Arabiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Nangai. Nzamba pambola abatela yo ozali révolutionnaire. Il faut revendiquer. Tant que on a clarté na mboka il faut lobaka. Pour ça zo kufa ozala lokola mutu mo nzamba lobano na pesaka bino mboka mabele pa nzamba chaka mabele na papa. Ba parents so ba négliger yo zo mabele na obunda. Tant yo bundi na mabele no otala makamya ndeko ya mboka ndenge zo kende. En tout cas félicitations, courage. Merci beaucoup. Merci mon général to komi na suka masolo na biso meto ningi to kota papa moko ninga kota pour intervenir par rapport ya monta ya mbongo wana. Zela to yamba papa. Allô oui papa. Oui. Tuni to yeba papa kombo na yo et puis question za nini papa. Comment on a eu beaucoup de cas. Na lingi na là tout na en général parce que dans la qui maman ou qui ko poser ba question misatu na moni réponse naé na moni vraiment clarté donc la mission na reposer question mususu donc il faut répondre oui le papa tout la question bon va poser des questions concernant ni nos dépenses pour l'enterrement il y a papa Lutumba na papa il y a papa Tshisekedi na papa Lutumba oui. Bon, dans la réponse, il y a papa général, mais en tout cas, dans la satisfait de la réponse, dans le sens que, afin de na moka poto. Oui. Afin de moka poto. La cérémonie, on est sur salami pour na papa Tshisekedi. Tu as dit, papa Tshisekedi, abunda pour la démocratie, la dit tout ça. La dépense, on va salir pour naïe. Dans le petit raison méritant, mais la dépense, il y a trop. Parce qu'il faut autant la paix conjoncture ni nous sommes dans Mboka. La classe des athées, pas hôpitaux. Des athées, problème, il y a partout, bazo futa barmoté, bazo salaire, il y a 8 mois, 10 mois, 15 mois, bazo futa barmoté. Pourquoi pas Mbongo wana? Bakoki, kosala ba misala misoso, kosala sabato bazana malade, bani tout ça. Vous avez des musiciens. Est-ce que, homme politique, maintenant, baza reconnu dans le faire mboka boy. Tout le monde a musicien qui est au stade, on a compris ça, musicien, tout ça. Tout ça, c'est l'argent jeté. Ça, bon, ok, des pamba. Comment dirais-je, école. On a banté, tout ça. Donc, en tout cas, Marasima, l'autorité de Tsobaye, donc, vous avez dit que la souki, ni nos motos, nous, Azali, autorité, na Moka, à Silko Koufa, ma confiance à l'amour, la cérémonie à démocratie, ma confiance à la, on a, et Bongi, au Kakoussa, ça, et au peuple, ça va souffrir. Peuple, ça va souffrir, peuple, ça va souffrir. Il y a une question que a posée papa général. Mon général, il y a une question? Ouais, il y a une question à papa Bobo Nteka. Bon, je répondu à mon avis que Mbongo Babimaki Kuna et ça, tant que Bango Moko ba politicien, Bamoni qu'il faut pas honorer papa wana et faire la bilubuli munene donc pour biso kaka pour babi ba mama ba question wana no mama il fallait zala na secret politique. Pour na biso ko za muke mais oya ya Mandela boka Mandela il y a combien Mandela comment tu na ba 45 millions mais 45 millions wana famille na yena mausolée nde basala ki na mboka ne kuna na ndenge basala ki ngonde yango de bénéficier na association na fondation yango bénéficiera mais biso siko tellement ba jaloux ba leke belé ba bimisi be tantôt 3 millions au cause na raison ya kolobake mbongo wana il fallait que basala ngo ba école basala ngo ba makami bela osana 3 millions osana raison mais mbongo ebimi pona honneur tala kaka za papa moko oyo abundi pour que démocratie kota abundi tala kaka donc place wana ndeko nanga place na kanga mwa motema l'exemple leka po ebele ya mbongo Kabila ya ayiba po Kabila ya kina ba bot akina mbongo te mais tala nga bimi ba ministre Tibala ana ofutela ndako
na kati ya ndako na ye 500 000 ebungi 500 000 $. Tanto mwana ne muta yibaki o bakanga journaliste babiloko wana sotu wana bolanda yango te ozomona bongo so ekepa ba ya héros national où est le problème le pote wana bokitsa mutema bozala na famille pe soki papa kufi bino bande ko botikali to monaka papa na biso foto kunde na métropole bozala mbongo te mais bosala ba cotisation ti mona mutama wae bonga na ndimi charge ya kokunda na métropole mona bo lebo ken ba famille baka na mbongo te tata na zaki na mbongo te aza ko bela to cha ba cotisation betanga kufi et bien mene bakekunda na métropole soko botu na métropole pour kunda mutu esenga $5,000 mais papa na kufi azangi même $300 pour baba somele kisi po abika donc nyonso tu wana eza ba réalité eyaka donc ndeko na ngai kote wana zipa moto kanga motema mbala sima ngoni ba question wana eza ba question politique peut-être mbala sima ekozala bato bazana ba gérance à bien ba oluka te lokwa kufi ba musicien ba koya te so ba oya ba ya ofele ba musicien ba ye ba pesi bon pour atone sa stade donc eza na cadre pe ba musicien ba yembela Kabila ba yembela papa wana te so ba yebe banga ba benga Marie-Paul aza awa mais akendaki kuna po Marie-Paul muta betaka campagne na ye azalaka ye moko pamba vous comprenez mais bango nyonso tu wana ba yembela président na bazoka mbongo mais tala kaka papa na kufi après bino boyembela yi donc mona ki bana ba flatter ba parvenir mo ba parvenir bazu ba mbongo le côté wana ndeko na nga kanga mutema to leka sujet wana nazo sima lobe pano papa edi no image papa Bobo Ntseka oyoki message na yo. Oui, nayoki message mais bon alobi ke nini kanga motema on a motema malobi Mandela kanga kufaki ba dépense ezaki 45 millions banini mais soko yebaka Afrique du Sud eza lokola biso eza lokola Congo te Afrique du Sud batonga yango Afrique du Sud bazali na social na bango biso mboka na ebite tolobaka tozala mbongo mais mboka biso eza otonga mate toko comparer Afrique du Sud na biso te bonot donc soko yebaka tango tozosala eloko neti yo na ndako oganyaka 300 tout ba dire que 300 € na nino na mois olingi banolata babiloko ya 1000 €. Ozomona donc eza ndenge wana boyi te tozala mbongo il fallait bakunda papa qui nini avec honneur mais honneur wana normalement sous total bien ileki tozoloba mpona mboka ndenge eza na pasi mboka ndenge eza na pasi tolobaka eloba nango ke mwa dondo ndenge na toloba rigueur à la gestion rigueur à la gestion ntango mbongo eza moke oyeba mpe ndenge nini tokoki kosala po motu nyonso akoka kolia motu nyonso nini osiko ebela mbongo wana ekei bon social ya bato lobi bato bakodeklare nzala ozomona bon obasala bonheur ya papa nino aza congolais aza motu abungi na mboka toboyi te mais tozoloba dépense oyo esalami eleki tokokompare te omeme oyo nini parce que tokopose question moko kiseke asala yango mpona aza papa na ye ou asala yango kaka parce que nini asali moto asalaki mingi na nino na Congo. Ouais. Mon général, une question? Oui, nasi na répondre na bine que papa na tala kaka papa Laurent Désiré Kabila bomba kaye atindie na kabea ka mwanga bombi abi politicien moko te militaire moko koma kuna te atindele ba danki donc to ba caterpillar po asala bilanga ayebaka tina po abiso tato azaka te azana mayele moko azaki bibliothèque ya démocratie po ayebisaka bi bato loko baye to sala to pesa bango facture bazonga na mboka na bango mais tango kaka Laurent Désiré Kabila lobi ba ani to zonga le bazonga kande ba kelukila ye kaka ba congolais susu basali RCD Goma lelo na ba MLC ba rebelle ba siko na pouvoir bango bazo ba mbongo ozomona est-ce que ba mbongo bazo imaginez-vous que tango bazo ba partout ba kabolaka 1+4 Jean-Pierre Bemba aza congolais il fallait azwa défense mais que où est l'année finance là ba futa bango à l'époque ba futa bango 1,2 million par mois et tant que ba 4 présidents bon congolais bolo baka wana te a bénéficier mbongo wana ti na ndenge akei pe nenga inacceptable asima nzela bakanga ya kenda na ndenga ekobima ozomona ni surtout wana ezaka koteri
ezaka na cadre ya masolo ezokende mbongo ezokufa kasi kokufa ese mbongo wana ekenda kasi Congo ekufi Congo eza kokufa parce que manque ya volonté na motema mabe ozomona soki congolais mpe nafungoli motema tokozala bien tokozala so bato toyaka swara te ozomona toza bato moko tovanda na mboka na biso ntango akala un zai est égal à $2. Combat ya Ali et Foreman ya kobunda na mboka na biso pour quelle raison fo boyebaka mpe histoire ya mboka Ali et Foreman baye kobunda na mboka na biso bamboka ebele ezalaki toza le premier pays africain noir oyo ekoti oyo batangi téléphone oyo ekoti télévision oyo ekoti radio tandis que bapays misu ezalaka baindépendant esalaka yango te donc ozomona nyonso bongo donc mbongo wana to nationaliser omoni moya konationaliser moya nationaliser eza bien il faut que pays ezala nationaliser na makambo nyonso tout donc biloko ya mboka soki bazoteka yango peuple congolais fa se retrouver peuple ako se retrouver na nini il faut se retrouver na social il faut retrouver na éducation il faut retrouver na sécurité ayebi koza na mboka na ye aozala bien ana pe aza na mbongo ne baofuta ye soki asali te bafrançais lelo to wana bango awa un français azosala te mais baofuta ye babenga mbongo yango RSA baofuta une affaire ya 449 €. Na 449 fois bapesi ye ndaku ya studio akofuta kaka 120 €. Courant na mai batieli afutaka 40 ça fait 80. Donc l'état a joué na 480 na l'état bende kaka la moitié. Donc le cas ça la raté a bende ka bon atika na 200 wana. Bongo biso soki lelo mboka na biso toza na uranium, toza na ba manganèse, toza na coltan, toza na diamant, toza na cuivre, toza na makambe belé, toza soto ba mai, toza na inga, toza na makambe belé. Est-ce que ba politicien ba ko kitsa mutema te bazwa pena ke mbongo soki koti bakamata ba champe et panoma na social ozomona. Donc tellement mutema mabe ya mboka na ba ke kale so Satan evana na mboka wana po alinga la richesse ya mboka ekendaka pa Satan. Donc na cadre wana donc yango pona nga ba politicien ba to boma mboka wana yango nga za nga révolutionnaire na za nga vigilant donc na do vigiliser mboka na nga bien soki yo politicien oye na mboka tala mutu lokola Chibala azaki mutu to tambola ne na papa Etienne Tshisekedi azaki to tambola na Gare du Nord aokende Belgique coup de fraude to so mele ticket sur place na ba cotisation ya biso ba combattant mais lelo akoma na mbongo tala mbongo akoma na ngo lelo alobake soka bini mboka fo ba indemniser ba bloquer bela loba lobana tala yango IDPS on peut palangani et comme ceux qui 7 mobimba zomona tandis que IDPS obi IDPS ya Tshisekedi okon IDPS ya Mubake kuna IDPS ya Chibala siko IDPS yango pe ekomi pe belé soto sani yango na senga na ba congolais bobima na ba parti politique boza na ba réaliste ou bien zala révolutionnaire ou bien zala réaliste wana nde ozala bien poso zali révolutionnaire il faut révolter ba droit na yo ya mboka wana nzamba ebitina papa na yo na mama no abotaki yo ozala mboka wana il faut bénéficier biloko tout ezala kata mboka wana o bénéficier nango. Comment c'est possible bazo tanga bazo sisa ba classe bazo somo lopangu te bazo kufa pauvre sur classe o batanga itangaki ti lelo bato belé batelemi baza ba chômeur ben bozo continuer ko tangisa ka bato pona ngai na sengi ki bozwa classe kufa bokoma na formation ya ba métier bato basala ba métier bato batangaki baba na kosala totala ndenge okende po boye bozolo baka classe taba osisa ba okende wapi bostoke bango wapi. Merci mon général. Tomoni Taekon Musika vraiment dans 7 minutes comme minuit. Oui. Alors faut arrêter awa na habité papa Bobo lilobano asukezani ni poto kabwana yo comme ça to kabwana pena mon général. Non na yoki papa général na sepeli na ndenge azaku loba mais na kusenga pe na yo lisusu o meka kusala ba émission ngo moins mingi okutisaka ba congolais ko bazali awa même na France même na Belgique même pays ya Afrique même pe na Congo beaucoup fait kusala d'émission ni mona poto ba on a elo to kusala pona ko tombola mboka ke ne liboso eza ke lokola émission sur na talaka na uto kotala émission mo boyo ba bengisa kisoki nani
garçon on a des soki garçon boy azaz sportif bo avec ça l'émission moro boy toujours c'est les mêmes personnes toujours les mêmes personnes il y a abanoloba comme nous na bona ba comme aza fanatique ya mutu na pona ngana mona kaza fanatique et donc malonga lo ba reza la rati ozo ben sakaka yi o me kapé ko changer matou oyeba idée ya mutu na mutu bani tout ça parce que so kangani kana mutu mo honnête lelo o ben si papa général lobi on so ben si papa général wana mon émission na yo eza na tina mo côté luka mutu musoso o kotisi mutu musoso o pas na idée ya malamu poto me ko tonga mboka na o so ki toujours continuer ka nemo toujours ka mboka. Merci Papa Bobo, vraiment au pesinga makanisa bien ngapé politique na yebi yango pena mingité mais à travers kaka bino tozoye ba politique. Alors biso so pe to ça la politique te biso pe to ça to ça la politicien te. On dit oluki batu oyo ça l'émission na yo oluki batu ba yebi politique ozo bango pour to mekape ko yeba nento ko sala. Mboka na nezo kende. So to sali attention te togolé là. Merci Papa Bobo, merci en tout cas Boutou et Lamo. Alors merci. Alors mon général pour na kabwana yo moi le basuka le bana suka zanini pour to komi minuit. Dans le bardo batu fo bala c'est que na bon moyen na do vivre toujours. Et pour na lelo et di photo flash azolanda yo. Bakanisi moni na minute tikali mitango moke pesa biso moi maloba oyo moni ke okotika biso na studio na biso en tout cas maloba ezanga raté maloba ezanga akate na so remercier yo d'abord nengo pesi opportunité oyo na ba mama oyo so pesi question na ndeko pa to poser sous ba question na ye en tout cas na sepeli nazo posa na ngeza ke ba congolais bazala vigilant bazala ba révolutionnaire ceux qui ozo révolutionner te mboka na yo ekokende ozomona donc bozala ba révolutionnaire nazo senga ba combattant o botikala bovanda ka susu tipasu te mais soko boyika musique ngo beta ali bobimbi boko ba combattant botika habitude wana po bande na biso ba combattant bande so ba musicien il faut to so wana bango ba bongisa basi balobaki ba robongisa yango to ozela soki Kabila tei tolobaki ke Kabila dégage so Kabila ke na minute oyo Kabila na akete nasi bolandaki ndenge journaliste moko ya RTZ alobaki tandis que Félix mta nommé mais ya lobi président de la République ozomona place wana tozo comprendre te to mona flou yango moni ngai naza fanatique ya motu te na supportaki na soutenaka président son excellence Félix Tshisekedi. Mais na moni ndenge bala ngo komo betama e obetama sou bien te ozomona e balandine sobo landi biso na butu alelo vraiment na éviter bato bazomona to sala musala mais bako benga kaka yango zo sala ba coupure et monsieur komi moitié bon vous comprenez kaka en tout cas mbala sima to zala bino longo merci ciao. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman global PM Express. On bise toujours artiste Oyo. Il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko,
koluka mindondo te. tokutami awa na Global Express Patrick Malovin, frais aérien maritime téléphone Edino Image okozwa yeza kaka opesi orécupérer la Kinshasa Patrick Malovin Global Express ndenga solo. Bonne adresse, y a pas de mindondo 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express pe avanda idéologie yango wana. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Malwa Vengi. Global Express ils ont aidé population congolaise, communauté na biso oyo toza na France pour la resunga ba déronation baza na étranger, précisément na Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Toza na tozotinda ba colis, toza na ba fret oyo kinda ba conteneur, les fret maritime, na les fret aériennes oyo totinda na avion. Totinda pe ba petit colis, ba colis express oyo sala ba 2 jours. Et soki kaka wana te, toape na service funéraire. Au cas où aujourd'hui problème à décès, pour hésiter te komona biso au futi ana poto, au salimaka nyonso na kini na ndenge ya biso bata poto oleki na agence aujourd'hui DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo catalogue ezali. Donc fidélité à mourir au tien lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express bakotelemaza